Les techniciens na bango baza na sointé. Kaka. Ceux qui techniciens za sointé, image les appelés sointé. La raté. Est-ce que ba kena obeta matolo ngana za raté. So na koti na ba kima ngate ba prêtre. Ça dit ba prêtre route ba sepela ba vana net nanga pona décorer ba mosala bango pe bien. Ko bana non na ba président bango mo non. Est-ce que ça président mo za reconnu dans l'état ya mboka o? Vivre le quoi mobola mais ça passe mobola à vivre le quoi mutambon pona et aux gens n'aiment le bela au défa au bela na ba tension na l'estomac coufipe ça y a on a zolo bati ils ont un groupe monté aux un exercice c'est-à-dire ils ont tournera chaque fois ils ont diffusé les sur ba bloc sika pour que nazo ata moi idée au boire ata moi coup d'œil à tous qui présent un groupe c'est-à-dire yaka na yo pour tout ça siko musala président ya groupe ayana yi atika na wanaweza kolexela bana batu ba air inutile est-ce que ça ils na président moko za na mikanda ya groupe na eza reconnu na niveau à l'état ya Angola est-ce que biso nyonso 5 wana to basala nzambe na ibi kisite na ibi mpungu te et puis pour nga kutu kisi existe na ngote nzambe kana musala bisika nazwaka makasi bisika na zonga kaya sika kanga ekuke ya satana une personne sans référence et ben matin devient le jeune c'est-à-dire inutile de combattre là parce que tant que yo bundisa nzamba tombola lisusu moi j'ai même des hommes de Dieu qui prient pour moi là dans un anniversaire na benga sous anniversaire na ba aux formation. Comment est-ce que je vois dans vos anniversaires? Na binga anniversaire nanga. Ba yo formation et pas nanga. Si beaucoup président ozoyemba ko bombama ko pimela batunga. Na kina lieu secret. Macron. Non, ko nga mona na ko miro batwa na ba statut nanga Macron. Beta eto. J'aime ça vraiment. Pour travailler, mais bon, on a aussi profité l'occasion. Pour travailler, na mutu ya maele eza important. Oui, salut à vous tous, notre chers téléspectateurs et téléspectatrices Balandi ya télé Miss Girl TV bisikanyon sobozali na tombeli bino balosa kona bino yangwana parce que bino bozala pona biso et biso toza wana pona bino na bosanité na pesimbote une équipe technique na biso nyonso mobimba na soulevaka bakombo na bango souvent na lobaka derrière caméra oyazo pesa bililingi ya kitoko oyazo sepelisa bino partout bisika nyonso bozwami surtout bino ba diaspora et mopesi na bilili ya kitoko eza mobali ya mwasi moko si Jean Ntongala na bosanité ye moko le général Makoso na pesi yo bambote yangwana ya losako toza ilongo na bosani pété nazo pesa bambote balosako na ngana memi yango et pas grand frère propre oya bengami na kombo ya Clomix inoxydable yaya oza mosika tozomona na te me na motema toza place moko na pesi mbote epa na mwana na nga moko na lingaka makasi Genesia Mbango Matondo bandeko nanga lelo na yambi encore une fois mutu na bengaka aza précieux pour nanga na bengaka ye cordon président mon manager ezo dépendre kana ba façon ngamo na yeba ko employer yango yi alobaka bien toza na mwa masolo muke tozolinga to partager lelo na plateau. Bonjour président. Bonjour Macron, bonjour Dorcas Wanderna. Wander Macron, bonjour encore une fois de plus dans bateau ba vandeli ba téléphone na bango ba ordinateur ba télé na bango pour nous retala sous émission na bango. Merci pe bongo na équipe nyonso ba cameraman no bazana ba Sijandongala, merci na ba leader Trésor Makoso, équipe nyonso ya GSM production, pe merci na olisusu Macron pour nous raison sanga na plateau na yo on a kolobela susu moi muke na makambo etali ngai. Je vous en prie. Voilà.
Président. Ok. Oui, ils ont deuxième, na le bango, ils ont le Sebami Balé. Ngongezo beta pour l'instant. Ok. Nazo linga na tunayo, mutuna oyo. Président, ndenge ozalaka wana. Ozwaka vraiment ton ya kolanda. Bandi kuna mususu ba o basalaka bémission ndenge moko na yo. Oui, nalandaka bémission pe ya baninga, mais mingi nalandaka bémission ya Kenya, na ndenge mabete, nalandaka bémission même ya Kenya parce que moni bémission de tout ça là, c'est-à-dire faut pas bénéficier à quelque chose de nouveau na bémission. Tout ça là ka émission te katika tout ça là. Faut bémission, tout ça là faut édifier à batu. Moni za na bémission msusu na lekaki awa, nazwa ki bapel ya basala nzambe belé. Il y a même des hommes de Dieu. Pasteur John Tamboué, n'a pas sembo te sikazali. Alors, mon frère, message, émission Sali, tu nous as exhorté. C'est-à-dire, au tei, sa yo moro yeba ke tei. Vous comprenez? Natal Raming, émission, surtout sur Bayambi, grand frère Nanga, est grave, moko a bongo, Félix Oazé, quoi. C'est-à-dire, émission n'a pas été bandeti sous Kassana Baksa, et là, au moins, il y a si kana vie. Vous comprenez? Et on a mis plus côté la bande on a biso ya kin et ça ta polémique bande wa kin basa la polémique on peut dire bien aux monde ce qui peut être émission normale politique basa la ngopé kala bien tu vois c'est-à-dire na talaka comme exemple ici comme bonga na kenda na ngoboé na ko so pimo loko yo na mimi na moi kinga parce que tout ce qu'on fait actuellement ils en aura ba copier coller mais ça là ce qu'on a ndenge na yo so ça peut na prédisposition tant au sangisa ngo flèche et puis si pimo couleur mo mais bande on a biso ya awa na kata mboka na landaka penza te parce que ils ont vraiment intéressant te mingi mukie moto yo asala pe mo makamba bien musala bien eza ndeko nanga masolo balabala David Wembe la PCP mbote sikazali David Wembe masolo balabala et puis voilà quoi voilà il y a pas aussi des chaînes où ils que baza penande est actif ba ça peine ti comprendre moins bien donc voilà quoi. Ah, à part Masolo Balabala, ils ont une émission sur Toro Colanda. Non, ils ont moi passé. À moins que ils ont une comment pena chez nous nini HTC. Il y a ingénieur Umba. Voilà. Il y a des fois il pena sur katine ninga lien na fungola Nathalie. Tu vois, na fungola Nathalie, na zappé déjà abonné, na zappé message de notification. C'est ça. Moi j'aime beaucoup. Il y a gaspiller temps ça demande même à 20 minutes. Pour moi, c'est beaucoup. Parce qu'on dit le temps, c'est l'argent. Même à 20 minutes, on a gaspillé pour notre élément, il faut quelque chose, on a bénéficié de l'eau, on a perdu un méga à tout rater. Ok. Donc, à part Masola Balabala, tous les émissions sous sauté au président à l'Andaka. Président, il y a un groupe Nabino ya théâtre. Parce que yo oza moko ya ba président. Un groupe Nabino ya théâtre. Au talaka pe baninga ndenge batonaka façon na bango peut-être que ozulongola ta moi et le moment que ça l'aime bien tout bien ko bakisa au salaka et le kwana na ba non d'abord déjà na ba groupe ya théâtre ba baleka na ba TV ba chaîne à télévision tout ya kinto nini déjà na déjà na difficulté au tala bango parce que ils a pas na vendre abonata à TV. D'ailleurs, de nature, on a encore à TVT. C'est-à-dire, si on a vendu Boeta, 1 heure du temps, on a TV, on a là. C'est-à-dire, on a yébinga, baby, on a l'obama solo. On a supporté à TVT. Vu que déjà, moi, temps, na téléphone, moi, temps, na ordinateur. C'est-à-dire, qu'on vend sous bonata à TV, en tout cas, même na tata, on a un kin, on a un temps, on a diffusé, on a menga, on a tala, on a ngate, on a eu réaction, il y a public après. C'est-à-dire l'émission nanga mo peut comme ça l'émission sous natala nangate mais il y a des fois l'émission sous na verifia kaka peut-être cause na moins erreur il y a réalisation avant na lancer en na chaîne nga mo natali kaka na boka ma coup d'œil ce qui un temps après na lancer mais il y a des fois c'est un peu rare na vendre abonata la pièce moi il y a TV il y a théâtre en fait na kokate mais attends ba groupe non sur ça ba groupe monter en exercice ils a que ba diffusaka ba tournaka trop ba lexaka trop pour na bandota la bango je dirais que non parce qu'il y a pas aussi ba groupe oyoza en exercice où ils ont tourné à chaque fois pour qu'ils proposent à biso en action donc tout le temps ça il y a on a zolo bati ils ont un groupe monté aux en exercice c'est-à-dire ils ont tournera
chaque fois ils ont diffusé les sur bloc à sika pour que nazo ata moi idée au boire ata moi coup d'œil parce que ceux qui m'ont dit ba sala à tous ceux qui pété mais écho tant écho ta retour nango faisonga et puis so peu curiosité au boire comme moi coup d'œil donc yango ce n'est pas le cas a les amis ndé ba répétition yango na profiter pena quoi nazongi na TV pe mba pour na ku koyebisa na baike ba artiste et comédien nyonso ba artiste muto na sala théâtre na sala théâtre na sala te c'est-à-dire opportunité ça pour na batu nyonso atozaki président un groupe c'est-à-dire yaka na yo pour tout ça siko musala président ya groupe aya na ye atika na wana eza kolexela bana batu ba air inutile mais yeza déjà na groupe vision eza nini vision eza nini bo répétaka na bana batu bo tourner pour eza la limiter na ba kobanana na ba président kobanana na ba président bango mo non est-ce que ça président mo ça reconnu dans l'état ya mboka o eza la président mo ça reconnu na mboka o état qui artiste ba ki artiste mo boye cinéaste mo boye za chef ya groupe mo existe na mboka o est-ce que ça na président mo ça na mikanda ya groupe na eza reconnu na niveau à l'état ya Angola yo autourna parce que mikanda nous a reconnu gloire à Dieu parce que ngana za un autre na mikanda nyonso ya l'état na tourna partout na lingi na Angola mobimba ça dit na ko tourner na cimetière na aéroport bon baza limité ça dit so ko ba tourner que jeep à la police bimi wana banini dona cameraman na nini pour mona ba mbango ko bandana ko imaginer parce que za mboka mibeko ça dire avant ko pimbwe il faut ko yekola na ko telema isika moko. Est-ce que vous comprenez? Donc pour opimwa, faut qu'on a ôté misika moko. Ngai na bande déjà ko répéter na groupe nanga, mais na mona que pour na zala na bande ça ko ba production nanga pina na zala libre bien ndenge longo bani. Vous comprenez? Ça dit faut na régler na nuna l'état. La sisi makambu ndeti ya l'état reconnaître nga. Alors nde sikoyo na bandi sikoyo nde na bandi boy na ôté les maté. Ça dit je vous invite tous. Omoni kozana na groupe mo boye bo répétaka so bo si répéter bo ndo ba na bino ba tigre na ba koi na ba nini ça sert à rien ça dit chacun de vous il faut se concentrer ayeba objectif na ye na monde oyo ya art ce qu'on ça la nini okende wapi aza besoin comme isika nini ce qu'on a besoin olexa tenter oza sérieux na makambolo voilà na sérieux na pina sérieux na mamnoba ce qu'on a temps oza pour ça olexa tenter opportunité pesa mi pour na batu nyonso au salate ya rejoa formation et en plus nazo recruter pe sous bandeko balinga ba comme ba chroniqueur ba chroniqueuse dit ba journaliste nazo recruter pe pour na formation na bango ceux qui va sali formation ba ko lancer bango et en plus ne ba lancer bango et vous allez moyennant quelque chose parce que nga nga ko ça mutumsala au feleti ah bon tu comprends ça dit au sa formation na yo ceux qui peut bando tourner be mission na yo on te paye quelque chose dans fin du mois. Moussalo Fele pas nous a raté. Tenga Moussalo Fele pas nous a raté. Et puis prévenez. Donc prévenez ndena solo baboye, muto a tout sami, aza pena muta komi kitisa. Ato banda da ko sana ba chaîne moko botetete. Ba chaîne la majorité bandeko ba sana ba chaîne abato awa et bandeko ba travailler na ba chaîne ya awa. Eza ba chaîne bandeko libanda. Ça dit bien bozara awa mais DG na bino aza par exemple na France. Eza mabete. Mais yazo dépend des temps sous na salaire. Faut pas foutre na fin du mois pour calculer. Ça bangote. Ça bangote. Faut pas foutre na fin du mois na poto pour raisonner dernier pour calculer pe. Atina moi quelque chose il y a transport na ba tournage. Ce qu'on des opportunités pour na ba congolais communauté na biso nyonso ke boza na DG na bino. Ça dit boza na patron ya chaîne na bino aza déjà sur place. Ozomona oza ke so fin du mois pene beti na rabo. Oza bulu yekite na rocha bulu yekite na lingi juste na lit tangeza juste na valoriser musala oyo to sala na valoriser presque na valoriser on lelo boy toza na plateau ya référence toza na émission mo bosoko leki batali au monde entier vous comprendre lelo yo et comme fait que non net na Angola soko kei oza pour se tourner. Ça dit Angola yebisanga na Kisasa bazana Belar bazana SB banana Gesho bazana chaîne na ye Ezose bazana chaîne na ye leki na Ezose ba Jérémy Chabani JST production JS production ba dina na bazali ba bobo manoka bazali mais ce qu'on est Angola mobimba pena ça dit groupe mo boité to plateforme mo boité ça poids et ça té ngana yena ngana GSM
na yena ngana awa biso international ba o ba koyoka nga o ba sala ki mato imangungi tant pis mais ba o ba koyoka lo seba o na obeta tokuta na répétition bon mona non ndenge makambo ngo ezokende parce que c'est dit soit dit na minutes oyo na limamba presse le roi d'ande c'est comme une référence na qui peut ce comme en cinéma. Moi je suis comme ça na simba likambo moko non masolo après ça déjà eza ya revendre eza déjà ya revendre kala mingi te bo mona awa biso ya Kabinda bo mona awa biso ya Kin bo mona awa biso Matadi awa biso ozo lingo tambola mokili mobimba même awa biso eza partout awa biso eza partout faut pas doit comprendre bien que non awa eza biso c'est-à-dire dans le bamamba recrutement lundi oyo déjà les premiers tous en abiso na Rouaga et pas ya boss peke na pesi mbote sigazali tokutana wana na répétition nyonso ya kosolola na bande konanga o bakoya le premier jour wana eza na encore garder on eza secret na biso ne toujours évoluer na projet oyo ya cinéma c'est-à-dire eza groupe oyo eza plateforme oyo ko faciliter bande ko belé ba valoriser musala na bango pe o bango bazali ozomona c'est-à-dire avec le temps to comme on s'appelle ba cacher normalement mutaye boye a tourner na ye eza groupe ba eza groupe ba osenga mtumbongo oliate ni ote to chat mo boye pour na tournage to foot espace rien ba trophée fait ba bandozo c'est bon bandozo parce que ba trophée bandozo eza organisation ba pesa ba trophée na kin mais artiste pas ko bimane à partir ya groupe na Arabiso international à quel trophée na kin on mérite moi je vais juste les valoriser naza na posa te ke bandi manga voilà naza posa te ke bandi manga nazo sa ngo pete pona prouver batu mais au moins na lingina mula lungola batu na Égypte to kene na Kana équivoque bazana voilà na ina sa bango ke no ngai na bango na sa bango semble que non le pharaon les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus ngana ina na lungula na so tsali na zo bimisa cinéma ya ba diaspora na cimetière ici za qui pour le prétendre comme cimetière ya artiste na ina bimisa on se que na so quelque part to que na Kana tout monde appelle bonheur ya art voilà en tout cas malinga kemi poalo bara bien voilà président secret na wezani secret nanga eza plus parce que mabondeli secret nanga eza plus mabondeli ngana bimi na famille ba yebi nzambe biso nyonso toza 5 te mama boti biso 10 to kufi 5 attendre jolo côté mama bota biso 10 to kufi 5 to tikali 5 3 garçons 2 filles parce que biso nyonso 5 on a to basala nzambe na yebi kisi te na yebi mpungu te et puis pour nanga ko kisi existe na ngote nzambe kana musala naza muta ba sacrifice ngana bini bakata apongi 0 r pour na chama bolongo ko invoquer na yebi nde ba matara montagne ya Benfica pour na ko kende ko sola na tata ça dit devant ba problème devant bitumba devant mikakatano devant ba difficulté mo quelconque même pour na succès OK d'accord pour ça mo bon taper sanga doko aketo solo là mais ce que yo epise nga doko nazo mettre en pratique comment est-ce que na komo za bitumba nango bo ebisenga bi niveau ya bitumba niveau élévation kuna bientôt na kina yemba bisika nazo ka makasi bisika nazo ngaka ya sika kanga ekuke ya satana et personne sans référence et ben mon temps devient le jeune na mesana nangate koyebana écoutez prière en public mais les résultats sont magnifiques nga sekele nanga kuumela lo sambo oui il m'appelait je le sais likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela ya kolobe zebele mais il n'y a pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à merci beaucoup président, merci beaucoup. Il me dit cache-toi. Merci beaucoup président Ozoyemba. Kobombama opimela batunga. Nakina lieu secret. Na sola na tata, na talise oyoleka. Po ya mukati makambo. Oyibata mokili. Ermo boy surtout ba comédien, il faut botala mutuni ni au combattre. Mutuni na obundisa.
Et ça seulement ba comédien toke toyo. Là t'as na réagir té. Mais si vous touchez ka mutu aza a. Naza mutu oyo ba te belé ba dépendant nga. Na na wago nga na Moïse Libota nga. Na responsabilité belé. Et belé je te dis. Ça dit problème nanga et aux difficultés ba mabota et belé. Et ba te déséquilibre ba te belé. Ça dit inutile de combattre là parce que tant que vous moi j'ai même des hommes de Dieu qui prient pour moi. Donc voilà quoi, c'est très nanga le sam. Voilà, merci président. À ma grande surprise, hier, un peu bref, hier, na croisé qui message moko o izala qui ya ko kebisa. Il y a que makambo ya ba polémique na biso kotia mututi. Na joa ki message wana makambo ya polémique na biso kotia mututi soki otie olizo lingo tia mutu na makambo ya polémique na biso okomela mai oyo ekufela mbwa. Yango nazo linga na tum na yo leader. Apparemment ozana ba adversaire? Non. Non ozana ba adversaire, na benga so ba adversaire na ba oza formation. Comment est-ce que je vois dans vos adversaires? N'a pas d'adversaire nanga. Ba yo formation et pas nanga. Comment expliquer bango ba yesko pembe nanga et ko pesa message wana? Faut comprendre. Peut-être yo pose la nanga mais tu connais pas. Nani ozala nai. Nana grand, na poids. Béton. Azali kolo makas. C'est-à-dire nous on a grandeur. On tourne sur la pembe nanga. À côté en bas mon grand. La grandeur. Depuis le jour où yo kutane nanga, o ngana oyakinga oyelenga ba demande na yo, na ndimi, na sinimi kanda na yo, et Macron à côté de GSM Production. C'est depuis ces jours-là, nos côtés na grandeur. Effectivement, bateau bazan na grandeur, et tant au monde que yo za dans la grandeur, bon c'est la note. Ce qu'on va habituer parce que déjà misapo bazo la tsawana déjà misapi déjà otumbo minayo ça dire que ba olando ça dire que ba otala et là il faut ça les années c'est focaliser l'objectif voilà c'est ça moi je vous encourage mais ce qui ba menoncer yo to ba lobeli yo na sens il y a bientôt à ma b ce qui est dans la TV ce qui ba tani na mon combo na hote c'est pas un problème. Ataba si forme en zoto na yo, ataba si couleur na yo, ataba si ba précision nyonso. Soka ba risquer te ba bisa kombo na yo. Beta kara ko fula mutute. Succès a passé. Ngara timoli succès o timola nga. Na komi Miss Girl ya ngamo. Donc bango bazo bata mapona baluka moya ko luka succès. Yango bazo créer makambo wana. C'est ça. Ça dit ba banalité wana au monde ils ont ba bilo mususu il faut nazela Edwin mona nanga Edwin Chimba a outu déjà kozwa diplôme nae ya maternelle a honora kinga a ibisinga papa eu vou ser advogada parce ainda bem como vai ser advogada apone déjà option tem algumas perguntas que me fazem na televisão você que quando crescer ser mesmo advogada do jeito que me falaste, que vais responder essas besteiras. Todas essas perguntas, c'est-à-dire, eles têm que esperar até a minha filha crescer para vir responder. C'est-à-dire, il faut baser là-dedans sur richesse, ninguém a autant na ba Cristiano Ronaldo. Bango bazo s'affronter na génération, o yozo mi bango ti na génération ya mwana kuna musika. Nga, vivant ba rêve na bango. Tu veux qu'elle répondre bango lelo aux mystique président yo na batu boza na génération o yo zo mema bango tina génération mwana yo moni bato ça dit na biloko balinga ba comédien to ba collègue nous zo bana o ba adversaire ba biloko ba rival candidat bazala c'est bazala dit un temps bazala dit na ba car bazala dit na parler bien bazala dit na confort bazala dit na ba facilité ba kanda tu vois un peu ça dit ba rêve na bango yango ce qu'on vivre ngo nous vivons. On va pas se perdre dans le exact. Qu'un vit bien, notas. On a on portugais. Pour toi, vivra bien, mon anala. Et là, ça. Et ça facile, moutambongo.
à vivre le quoi mobola mais ça passe mobola à vivre le quoi motambon pona et aux gens aide le rebelle au défa au belé na ba tension na l'estomac ou fiper encore ta ba nyongo belé et on a dit on a zali kolo je parle des adversaires et on a zomona ba zo benga ba ndi konanga o ba loka ta peut-être quand on a adversaires na bango ba ya to kutana biso na peut-être ça musala nazana ebele ya reformer na bango nazana ebele pe ya kopesa bango comme formation pas payer sa carrière na bango chance oza ebele ya informer bango oui suko à part GSM production oza makambo susu sala wana eza siko mamba PV yango eza calcul ya artiste ebele a vivre ndenge nini parce que sika ba prêtre na bango toza posa toyeba vraiment nazala raté esika ba kenda obeta matolo ngana nazala raté so na koti na ba kima ngate ba prêtre ça dit ba prêtre route ba sepela ba vana net nanga pona décorer bango sala bango pe bien moni artiste aza bon artiste c'est étoile faut ba balinga kozana na yo non ba kima kayo parce que déranger ba na bon ba DJ bazava déjà au sepela faut ba bi que non après ça Miss Gela ya c'est vraiment amboza bien voilà apparemment merci donc à part GSM na ça pe na vraiment ba tio na bile c'est important yo le bon na ningi net ya ba TV na TV au dévoilé non dévoilé on dévoilé parce que yo bika mboka tozali ti mboka tozali keba avant mama ba théâtre oh déjà nazali muta ba visor na loba mo pe nazali technicien ce que beta calcul ba relation na je kwanza oteka kuna déjà je kwanza tèche congolaise et puis jusqu'aujourd'hui il y a des gens même qui tèche congolaise des ans na ba kikolo oteka kuna kikolo te des ans ba ndongo tèche congolaise na ba te kabilo na merci beaucoup nos très chers téléspectateurs. Bino Bakbozala. Mon téléphone on va bien on awa biso. Téléphone on va bien awa biso. Awa biso. Zambi wani. Téléphone combo awa biso. Na personne on peut défi, pas ba comédien. L'accent on attend le logo président. Na personne on défi pas ba comédien, pour msusu bazo la ba pour ma téléphone. L'accent on attend là. Attends peut-être tomato za la bien, na ngana kabisa na pesa ta moko. Pas ça les la main, ils total. Président ils a pour hein. Ils a awa biso, beau téléphone pour awa biso. Vraiment. Ils ont pour ma casse. Ça dit ça c'est un artiste moi c'est la sur mon téléphone à cher dans nga photo. Na mboka oh bablo. Ozana kati. Dans la kati. Non, on a simbelo wana na moni yango vraiment. Yango siko yo. Kombo ya awa biso wana eza eloko nezo régner. Ozo komi ko bamba na ba téléphone na ba kaye na bilamba tout konso. Eza nini ka. Yo. Oh. Nyonso ya ngai eza awa biso. Yo zate. Ngaza l'homme de awa biso. Oh. Ngaza l'homme de awa biso. Nyonso ya ngeza awa biso. En tout cas président. Oyo na moyo ndetse ko eza épidémie. Eza épidémie. Président oyo épidémie. Eza épidémie. Ah. Téléphone awa biso. Osomba gourmet awa biso. Awa. Nyonso ya ngai eza awa biso. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui ont batunu au bois comme Libanga et Camérizo. En tout cas, on a fait signer nos mots. On va la moi si moko, tu as déjà moi ngonga. Si Jean Dogan. Moi sur les côtés on a. Pour moi technicien bien bien. Faut vous atteindre ça dans moulaï pour vous rater prise. Comprendre hein? Donc et puis on va la PB un peu sinon Azali ba technicien na bango baza no sointé kaka ceux technicien za sointé image les a fait sointé zomo sambi wani même wa technicien na za soin azala la tasse technicien na la sous téléphone à cher pour les gars ba technicien na bango les c'est au travail na GSM président on a baso wala pembe ba pembe ya yo Macron. Président. Macron. J'aime ça vraiment. Pour travailler, mais bon, on a consulté, on a profité l'occasion. Pour travailler, na mutu ya maele eza important. Parce que eza na dimension na bino ya dispute ou bien ya mou comprendre. Ata e matina to ya 100%. Oui, bah comment pour banda ko réduire en selon bino bo komi na to moko eza normal ou trouver solution. Mais sauf que aux autres travaillent na bateau bon moi ça la raté. Non, yo pas. Non, yo
Merci beaucoup. Voilà, merci. Nana pesa bambote, Macron. Donc, nana pesa bambote. Et pas y a bateau sur Balingabanga. C'est-à-dire, tout kutana lundi. Na bisona, on a mon sur la pesimbote, pas y a Elisabeth Timba Koloa. Yemoko maman ya banebele. La pesimbote si Kazali. La pesimbote Bongo et pas y a Mutoba Bengi. Président Zidane. Président ya OTK. La pesimbote bateau baza simananga pour soutenir nga. Maman Hortense Mobosa Manette. On t'a manette qui est tout roboué. Maman Hortense. Azo sala makamba bien. Na pesipe bongo mbote pe lisusu et pas il y a Mutuba Bengi partout qui a ma lumière à Lemba. Na ba fan nyonso balinga DJ Boyka DJ Billy célèbre. Na pesipe pour mbote et ça les pena bien. Mon to sel comme mayele na mayele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président, et merci à vous tous, nos très chers téléspectateurs.